Au finga kofi, au sali erreur, au yé pananga. Au fingi kofi, mais ngana kofiti, ngana onkra, ngambio, ngama futa sika, nazali phénomène spirituel ya beaucoup. Toute l'histoire na yo dans quelques temps. Tant qu'évêque, ça me pouvoir moya ko maudire. Olala na mabelo bando suba na bilamba pe okosila ti ba moni ndenge ozosila. Yé mwana maswa. Omoni moninga nde makolebuka, je suis pas content. Mais elle bah toi pour tout bon calculer date à l'élo. Du respect à mon frère parce que si tu continues à faire tes bêtises là, na lobi nation mobimba boyo kanga monde entier pour boyo ba prophète. La fille là. J'ai ba boma aigle na lance-pierre. Lance-pierre et boma aigle. Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien. Bienvenue à Kinshasa. Pour toutes vos vacances à Kinshasa, il y a un seul endroit idéal, calme, discret et propre. Auberge Magana Center. Auberge Magana Center sur l'avenue Opala 87 dans la commune de Kasavubu. Des appartements meublés et climatisés. Des cuisines équipées vous permettent de passer des agréables séjours. L'eau et l'électricité sont assurées. En réserve d'eau et de l'énergie solaire. Un parking de 3 places pour vos véhicules est à votre disposition. Auberge Magana Center. Auberge Magana Center. Pour vous, passez des agréables moments, des agréables séjours à l'auberge Magana Center. Auberge Magana Center. Appartement, il y a bien meublé, bien climatisé. Mon pépé, loko la kakana bundes. Venez et découvrez l'auberge Magana Center. Au Kominakin, il n'y a pas d'électricité, pas de problème. Et pas nabiso, na auberge Magana Center, solution assurée de l'énergie solaire. Maïezate kobangate na auberge Magana Center solution ezali bandeko bino bato bovandi na France, Allemagne, Suisse, Belgique, Hollande, Londres et partout dans le monde. Dès que bokomi na Kinshasa, il n'y a qu'une seule adresse. Boya, beau vivre. Adresse Moko Kaka, Moko. Sur l'avenue Opala 87. Na commune ya Kasavubu. Yaboye Bazui Wapi. L'auberge Magana Center. Ba séjour na kakaka. La voix du peuple présente toutes ses condoléances à la grande famille Lessi à travers le monde. La perte immense au Sala et à perdre un grand homme dans le évangile au nom de Charles Lessi, le pasteur, que son âme repose en paix, et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission Rendez-vous Valable. Nous allons essayer de parler de lui et puis il y a programme Pénénine Makamne sur le cas avec son petit frère, son fils, le prophète de la nation, Denis Lessi, que je m'avais directement souhaité présenter une fois de plus mes condoléances au prophète Denis Lessi. Merci Vincent. Et bonjour. En tout cas, nous sommes dans les regrets. Il y a perdre un grand homme de notre Soloba, pasteur Charles Lessi. Il y a Liboso, Tonito Yeba, Akufina Nini, prophète. Bon, pasteur Lessi, bien. Belara, depuis 4 ans. Tout ça là, tout à Kenan et Poto, a commandé bien. A Zupe Mokanda Nae.
azwi ndako na ye avanda na mwasi mpo bana na ye nyonso bazala na Londres. Tous les enfants aza au moins na 10 bana 11 bana baza na Londres bango nyonso ya basi na mibali. Alors ntango akomi esali ke video nokuta ya suka ezali na transmettre yango il y a une semaine atei na ye bien église et puis asali live na ye azongi na ndako. Bon après ayoki malaise, d'être fatigue tout ça. Bon moi ce n'est à trouver en normal. Deuxième jour fatigue bande au matin. Troisième jour a piqué crise. Quand a piqué crise ba me mis na hôpital non ba bengi ba pompier ba ye mais moto a déjà affaibli. Il est affaibli makasi et puis azakolia pendate d'autres lembi. Alors dans la commission kuna bon et là comme si tout le baki est que au moins kuna ceux qui mutabeli il faut qu'on benga un médecin aya contrôler bon présence d'esprit de laité ba kega ba mon hôpital dans ba komi yo mindele comme complication ba côté comment or mondele na poto se dia sa côté au commun ça difficile na tongo na ngodo ba côté na 3h à dimanche et puis lundi na après-midi médecin a bengi petit frère nga epsi que yaka donc albia a bengi biso abi nga epsi na mino il faut za via kufi quand pas comme l'hôpital l'accès qui via kufi donc pour annoncer biso vraiment problème mais quoi annoncer nga na en pleine émission na équilibre TV to en pleine émission na ina 3 émissions na sala liboso na moi ba bengi nga pembeni ba annoncer nga est-ce que na 4 émissions ou bien na sande na continuer émission na continuer 3e 5e na quoi été 3e na moi déjà na comme déséquilibré donc ndé na aussi ces émissions il y a équilibre on attend aussi si ndé ba ipsinga na kata na kati na qui ko retrouver donc est vraiment dérangé mais au médecin ipsibino diagnostic nini ba ememi na liwa et ali crise ça liga crise cardiaque et puis ça la crise cardiaque et puis manque de soins na vidéo sali ozolela olobi c'est votre père. Oui. Torozo moi ba intimité bozaki na obino mibale. Si vous pouvez nous parler un peu de lui, de sa biographie, puis de votre relation. C'est votre grand frère, mais Namono Keneng Musukolobi, c'est votre père. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un bonzambe. Botami d'abord. Botami, on appelle ça historique. Botami 11. Après papa. Papa moro, maman moro. Papa soit déconnecté, azaga la moitié moko. Maman Botami 11. En tout cas, maman Makasi. Oui, maman a botti 11. Papa la maman bazan vie to ba kufa ba onse. OK. Nani ene na biso azamwasi. Azan vie. Azali en vie. Donc azan na banduno. OK. Donc so ba libanda. Donc baza vraiment tu as 11. Yaza 40e, yoza 40e. Nani? Charles. Ouais. Yaza 3e. Yozali. Ngana za na simalanga 2 personnes. Donc, Jean-Marie Lessina, Arlette. De Yosa 9e. Bien sûr. Ok. Donc, en Souka. Donc, papa Botibiso, à peu près 11. 11 non, lobby. On a 11 ans. Tous on a 4 garçons. On a 4 garçons, il y a Charles Lessi, Roger Lessi, Ngaï na Jean-Marie Lessi. Ok. Donc, on a ma fille, il y a Liboso Véronique, il y a Mibale Mathilde. Il y a Misato Charlotte, il y a après Charlotte, Romani, Moko Akoufi. Romani on a Koufaki. Et puis, au fait, Charles les Chazal il passe, mais Moko Akoufaï. Après Charlotte, Romani, Aimé Arlette. Voilà la côté ma fille. Donc, si on a compté, Baoba Koufi, Naye, Baoba Faka, Koufi, Roi Misato. Tu vas finir 2. De Dobotkel Roi. Il passe à passer Charles, na grande sœur. Ok, Dobotkel Roi 9. Dobotkel net 10. Tu vous as dit 11 au lobby. 11 avant. Ok, il passe à passer Charles dans le Botama. Même Balé Batika Bichot. Voilà. Et na rota la bino presque belé
bozaki basala boza basala nzambe Biso y compris nyonso, na ye oui. mopepa ngo yaki ndeni na famille bo se retrouver bino sur ba prophète ba pasteur Ouais, tout ça. histoire bien maintenant. En fait, papa Zaïna est catholique, c'est un homme d'affaires. C'est un grand homme d'affaires à côté d'Ambiso. Donc, s'il y en avait 3, il est premier. Il était tellement riche. Bon. Non, maman Nabiso, a une prière. Famille les pastorale. Il y a des pasteurs, Kabouli, pasteur qui mangiste, il y a des pasteurs et à réveil. On a côté non, on nettoie côté un des enfants. Il y a des pasteurs, bottom via zapia. Au moins on a un peu d'opportunité, au moins on a père spirituel là. Alors, donc biso nyon c'est ça qui est au côté de la culture, l'église. L'église na ndenge ya maman nde azo Ndenge ya maman. OK. Côté papa te. Ah. Nane dans la côté papa pour na côté petit séminaire. Mais Nathalie na soka qu'il faut libala les à la tende na kimi. Na kimi parce que et comme côté tu avancer comme donc il faut balater banini ngabite. Ngana o sentir eloko na ya libala te il faut na zonga na ngaka kana na église normale. Donc tu zingolu au travers maman. OK. Et puis il est qui a papa, bazai pe ba pasteur. Côté maman ba pasteur. Mais côté papa mi waza ba kimbangiste. OK. Ba onye so ba pasteur kimbangiste. Côté maman, tous en a une partie famille une partie baza ba kimbangiste, ba pasteur. Côté mususu bazali ba réveil. Donc né à partir pas ya réveil on a noko na biso za hotel ya biso. Azo apprendre biso nzambe ne gu ya losambo et côté libiso. Sauf pasteur Charles. Yaza o sambela te. Na bandu. Yaza o sambela te. Yaza na musala. Yé lokola papa aza mbongo, c'est lui l'héritier de notre père. Donc atinda na Lumbashi. Akenda na ba domestique tout. Atanga na Lumbashi après tant assisinde ya on a grande sœur Mama Rose. Donc on va bénéficier na mbongo ya papa. Papa na biso ayeko kufa na 74, 73, 74. Wana ngana za en 3e primaire. En fait biso bénéficier té. Bato ngana Roger to bénéficier té na leki na Jean-Marie to bénéficier té na Arlette. Donc le reste à likolo wana batangi bekola bien na kin nini tout ça ba sisi ba classe na bango et puis appel pastoral eye wana. Et mopepe wana sikoyo ya ndenge lobaki ke ye muta mema yo na nzela losambo parce que bino bando ko kine na église mais ya zaki na makambo wana te mais tant lobi ke ye muta asala ke yo kota makambo. Tant ya komi awa azu musala. OK. Abandé au travail. Ana Kishasa. Ana Kishasa. A comment travailler? Wana yo ke na no église normale. Na église normale, t'es prophète t'es. Frère carrément. Frère normal a kenane ka église lelo boité lobi ka ndengwana. Yesu ayo kondimbela pena nzambe mutali boso pendo ya vraie conversion. Chango pena ya solo. A chango ya solo. Tango ya ndimi amemi biso nyonso. Ya tika ya zaki roi moi liboso na kati sa famille. Oui. Yé mutali boso papa ba charge. Papa ça dit yé muta bien récupérer biso to koliawa grâce nae. Na maman Rose laisse. OK. Na mbane po papa tina bango université. Beau-frère Azali, médecin, vétérinaire, il n'est pas bando sala. Maman Rose a une maîtresse. Donc, tant père a Koufi, bon, il a besoin d'un bon mais il a obligé à commencer enseignant pour assister à la classe. Parce que Charles Suko, si ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, aussi ça a travaillé en agriculture. Et puis, le secrétaire général BOA, paix à son âme, il a secrétaire particulier naé. Azaï secrétaire général agriculture et développement rural. Tango aye comme stable a bengibiso azana no secrétaire à Vieux Singa Uju. À travers la Vieux Singa Uju apeko longa yo musala wana, tango azu musala wana aki formation na Israël. Nde kuna aki ko sakola ngbanda, bakutana honorer ngbanda. Nde wana sikoyo tango azungi ngbanda komi mukonzi aner. OK. Tango akomi mukonzi aner a ndé n'époque wana ndé na période de Mobutu ndé ya komi conseiller spécial nae conseiller nae ndé à partir wana ndé biso nyonso to bandi ko sambela nga meminga parce que je me souviens mon coloma outi poto aye apesi batu tout bilamba nga penga bible en tout cas Vincent na fashaki na niveau moko na bise carrément sorcellerie aux anango parce que tous qui ne Lubumbashi pas tous qui ne université tous ba diplôme ba point embelé net ngabo na diplôme na za
lauréat bon siko yo zwanga na okelo machine na olatani opesi Roger valise ya bilamba opesi batutu ba valise ya bilamba ngai leki na yo ozwinga opesi nga bible bible eza na victoire bible eza ebele Très bien. comment yo kopesa nga bible ndeni tu comprendras ça un jour Voilà, il y a ça déjà pasteur. oui aza pasteur premier pasteur na biso ta on a l'histoire famille. il y a des frères mais premier pasteur na biso eza leki na nga Jean-Marie Lesi OK. ou à Paris ngana eto ane car soit 3-4 ans ye avant na butuka bonza mabengi to ka ba bruit mais tozo monate quand il y a na Paul Jean-Marie Lesi tellement servir ngai tout ah na tongo petit na bandiote kaka bruit ba miracle bando salema alors ngape na komo mona ke mwana no ndaza sorcellerie parce que comment ya ba namba na moko côté ya ba miracle wana nga zéro ngai lote mulimo te na omone lote ndevi ameminga na église ye pa ya frère Otto na Gombe tanga ameminga na bongo limotema na 80 wana vie déjà ça bongo na motama avant ba 75 ba période ba 78 déjà comme déjà serviteur de Dieu mais aza passé te ero to benga na ba berger OK. azui dia ko sa l'église ndi abani église mais leki na ngana nde mutazai premier pasteur après ngana na Yolanda na Yolanda Roger azaki neka organisateur un homme d'affaires banini tout ça na oyebso nini Roger comme motei na obetro seka makasi donc Roger yo comme motei Yo benga maraneni parce que petit frère no Jean-Marie ezara pena kalali azo yo kamia ezara ndenge nini. ngasiko ba meminga na église ta ba meminga na église mon frère Otto até et touchenga mais les aïna une vraie conviction où il n'a pas quitté mais na convertir pour le 80% moi gauche droite les alaki alors tango toye vie logique eleki moi c'est au côté nanda côté copine était masanga té donc au koki ko kota retardé ba era prier bien parler ara na jeep to c'est vie jeep oyo to ke na même ba maman ba pondu côté on a des voitures na jeep pesa biso jeep to ke na ngai na lingi na mbongo to ke na ko zwa ba maman ba pondu wana mo ba biloko côté ba nsele kuna to ya na ngwa biso to zwa ba argent de poche bien lisumo eloka l'état donc Sengar pied oyo a même ba serviteur rebelle awa et il a mené le réveil beaucoup ici tant on comme en air ya éloge nae donc au fait c'est un peu ça né na comme après 2 ans pour na briser étape après 2 ans na koki pression yote logique ça jour moko moi na ko linga moi azwana copine moko sikoyo na koti na ya katande le moko bosoko yena moi ça au kwea donc ngapi to kenda premier jour Roger azai ko bimana le ka katier mobwe ngana ke bimisa fi ala to yena to yena via kangibiso aye manasima aye mate na pesi biso mbotake ngana ro bagarna mi yo muto mi ngana biloko to bali bituma na tele fi anaki après ngaya na yanga tour na zu copine na ko disira ka danda ko na koi fi anaki mais tipo ana ndoki o azara nini a puissance ngabite na koka wate na kimi na subila mananga na zongi intérieur na zongi bandu ta on a commis na bandundu na seka une année moins d'une année ka boye na ba camarade tozo mela na moni oncle na nga wana ya pasteur aye abandi côté yanga abisinga bi de lesi mambo alobaki na bandi olela ta na bandi olela na ba masana mbi bon oya lingi alandanga na église ko koma na côté kan église pe baza bandi obima tipo ya contre la sur l'église abi azamwa na nzambe c'est un grand prophète a mutu munene nzambe nde na côté wana a partir wana nde sikoyo ba prier pour nga azinga to kina mboka mo boy to sali 1 an na zamba ye directeur ay mo konsi mboka wana alors aza coordonner l'école à mon conseil alors il y a des moi riche à côté mais a meminga na zamba to lali na zamba pendant 6 mois a formé nga bible. Qu'est-ce que la prophétie, qu'est-ce que c'est le don de l'esprit, qu'est-ce que vous les journaux que la besoin. Comme un prophète, il faut une formation, il faut des appels. Té, n'a qu'un appel, mais ce qu'on a orienté, wana nous coûte bimina noté. Mais de 80 à 82 na zaoté. Na té bien avec giza minene.
mais conviction oyo na nango ezaki na noté nde temps de na 82 wana a formé nga na vandi su na zamba copine mususu auti mboka auti kuna ayeli ngai mbisi ya mai nzombo na ba bloc tokuta na se ya matiti kuna na zamba mo mutakomona te pona bimina nsima sima tina koti forêt na ko kutala ye akina moto pa vane ba na mbongo ba yeko tike na Vespa na ero ba Vespa tant de komi wana mwana mwasi wana pinga liboge na le na se na ngapelo te na bibonga wana na ba prière donc ndenge zana yo zonga kaka oh itu ya yo zo yo kima to zonga ngabe ngamu na komi na nzambe boyo memanga suna lipengu ndaki kokota to kote na prière pas prophétie ban prophète Denis Lesi yoza prophète batangi komba fia owuti ko bimana fiboy olembisi boy boy na air boy bapesinga bilamba fiona bapesinga air to kutani nga mona on suspect ngabe comment on peut avoir trop de détails comme ça à cette histoire ici là non mbalamon mai binga na miso na mondo ka pumpepe mo ezungai na bambani na bandiko mona makambo na bandiko yo de oncle na nga air na yabi voilà tu as le baptême du Saint-Esprit. Lève-toi, mets-toi à genoux. Batchenga à genoux, bandiko prier pour un apôtre mon père Azaïwan. Babondeli pour un gana zu baptême no mona makambo clair. Na matsuko ko expliquer au monde na pèse détail na bino na katiawa. Toi na papa mo ana soseleri. Na kena kangi na bemo papa. Soko kena simanda ko na yo passer no konanga. Sobo tia teme bo beta nzete na likolo à droite ya tabana. Eza yé azo contrôler o. Bake ba beti ye côté akwe. Na moi mamango ya série nde pesa ko le baninga wana après nde abali ko encadrer qu'est-ce que le ministère prophétique, qu'est-ce que le don de prophétie nde afongoli ngwana esili na kima classe nde azongisi nga classe tant na zu diplôme na yebo ozonga kini na ozonga ezara ndenge nini tango grand frère no Charles Lesi ayokaki sangwana to le bokutana ki siko tango ayoki sangwana bibozongisela ngai ya nde siko ba ozongisela nga atiki nga mateya amoni démonstration wana yaza pe kana ka berger azana un pasteur te wana komi dans l'église a comme l'église sur les pas de Jésus. OK tant comme l'église ayoki nga ba miracle ça mi wana bino a minute amoni penda leki na ngai abandi ko discipliner nga abandi ko former nga wana siko yo pozo samna ni comme siko le membre église na sur les pas toaki belé belé aba pasteur ba bimi le loazana bana ta plus de 1000. OK o ba komba pasteur nde wana nde siko atindi biso Lubumbashi nde de Lubumbashi to évoluer ti na zongi boyene na bando te na bakayange place oyo ba Dominique Ngoyi ba uta zaki chef intercession wana nga na zotea wana génération na ngai siko eza génération ba vie tambo ba to otea na ba Serge Fididi waza na ba groupe prière wana to zaki mama ba campus pour Christ ba Muchipai ba frère Oton ba nani wana ba mama mo misato o ba place SP azawan SP église wana ezaki ba mama misato ba charismatique nde ba bima wana na erwa ngata ona zote ya papa ngalasi azana na ba docteur wana nde ya teach frère teach moi musicien na bozene 8 ndenga na zote ya papa ngalasi avandi boy. Et à quel moment yo moko monaki ozwaki message ko ke folonga pa ya grand frère na yo sala ya ministère na yo moko alors na wana sikoyo soki na te le haut le bas pendant ko réussir mapenda ko déclencher ma campagne te alors il sali que na traversé moi désert papa PDG moko azalaka na Kingasen na rue Tembo je crois 78 comme ça azalina papa ou azalaka premier université Kanza professeur Kanza basaki ba faire na papa na yemta PDG ayiko luenga ne balwa kamutu que non ya ko fongola l'église comme yo na puissance bisakoli ba guérison miracle ya ko fongola l'église mais yo mozala pasteur ngai nazaka mokonzi na ya hotel na nga tout ça afutanga $300 na $200 carburant net moins 500 apienga voiture apenga villa moko na nga malupa onenga na zavanga et grand frère na yamba ondeni bon grand frère amonaki ayoka bien on va récupérer nga leki quand même na moni siko akomi stable siko ta on a komi kuna jour na butu moko bona loti to corriger zaiko ngana ye o corriger zaiko zaiko ya na rep biso na ye to websa non notre hôtel tango to corriger zaiko masa se bando beta ngana ye to kimi beta to kima
moto mwa bendinga na kati ya bitala arche ya no ndeno yango bana koteya donc ndenge na mona ki ndepe na kutanga na motel tant va benani nga bon na to mona comprendre que temps ekoki nde na ye papa na mbibo papa tant na ekoki fona bana musala nzamba la kisinga to corriger ça eko peut-être un héros wana nzamba comment la kisinga ba lien na ngana ba musicien ya wo ekoli lelo donc moi je crois que ba lien na ngana ba musicien nde place wana nde sikoyo na yepsi grand frère papa na yepsi grand frère abi leki no se rebeller alobi nzamba pese vision agangeli ngabi tina suka yepsi ngano deni si seulement c'est l'appel de Dieu je t'encourage nako gangelo mena parce que azai mutu mo soki alinga biso pe apesa biso discipline stunga amemanga tina ba ner ba fimbo na côté kaso mona papa Tshisekedi wa muluma Oh. Na ner oui na inde na ero papa Tshisekedi wana na ba 78 ba ne wana na beta su 2 mois na kata kaso pona bongo la moteba lisusu po yo na moni on dirait ozoga ana yoko bongo lomte manani ozaki kadi yazo mona bonaki courage moko boye donc na lingi makama minene banzele te banzele puberté oui na l'exai moi puberté kana ba période wana entre 80 na 84 mais moi puberté mais sikoyo ye azolinga bongo te ye vraiment ce que azai catholique papa ozo azai catholique baba c'est Charles vérité parce que na mona fiancé na zo ya bo abengi biso abi mais papa o na kolongola bilamba bo na vani bo limisanga mais asimba tanga te o il faut ka jura libala ngana kimina ma ti fiango akimande papa ya viesinga mo akimana alors ce qui fait que wana ngana osama ba nana nga azo linga bongo te ya lingana la pembe na ipo a gérer nga na bise ya yanza malobi nanga abi bon ça va ngana yo vana pona biso na yebo eko compliqué nga na yo vana pas ya fille-moi au travail comme domestique et pas naé et pas na bango ndé na zuma mousse na ngana ti wana papa na pienga mbongo apenga mousse na ke ko fanda wana na souffre ba prière na teki biloko tout na sapato tout na teki na tikali kana veste na oya jour ya liboso kote ya na li papa na bomika li papa mo boye ya bien na télé en veste mena ote ya na ba photo bongo garda te yo kate oyebi ke vesa na witi musika vesa tikana lia na mela papa abuki ngai papa ya kufi yo kate oyebi ke vesa na ye na tika na $20 na louer salle biloko tout mbongo instrument ya te tokola mbongo instrument ya te ngasiko na ke ba yebisi ngo defa mutana instrument defa wa moga musicien en tout cas na keti na ngirigiri na keti na ngirigiri na kutape na defa atalenga bi wa serviteur de Dieu gabi ba yebisa ngo zoya instrument nanga eza $400 par jour fois 3 ngongo sa campagne c'est 1200 nabi papa nanga na 20 aseki ya $20 aseki abi na louer salle catholique epesinga baban na bakiti camarade tananga pe déjà fikine asali biso moitié prix bilamba on a tekaki nyonso epesa yenga so $200 siko na teki tout na tekaka na lipapa tout ça abi yo pe la mo est-ce que des fois on leur attend wa yeba susu ayeba kezala yo oui parce que jour tout la bomba balaki to kutana yewana ye baza yewana to kutana na héritier de Watanabe donc à se rappeler abi pasta et puis ayebinga très bien pour to kutana alors ce qui fait que ayibsinga bi non pour nzambe na pesio 3 jours na combi gratuit garder mongo nao kene nango ozana débit quand ndenge bande ko wenge balobi a soutenir qui c'est un gars qui a un bon cœur a pesinga 3 jours instrument au fili a pes combi na ya aller retour sur de si campagne ezonga na tia carburant na yena instrument na tia instrument na salle na keko lata na lati veste na ngala moya na kina modérateur te na zu camarade na ngambuta chank ka soma motel mais azayi mwana pe a passer Charles Lese na zu na bi bon au modéré alors ka protocole yemoko kaka yena na zu deux voyous moko ya motel baza ba fumer de chambre mo azayi musulman mo azayi nani na bilo ça la protocole na sécurité ndi na banda arsoir papa na ya boy plein à craquer na ke ko defa ba kunda sister na orchestre la grâce defa na ke defa na bango na bi na rien bo beta na suka na pesa ta transport mais un jour nzamba otombolanga to kolia
na convaincre bango na orchestre la grâce ndambo bakende pa motombo o bakoma soki ça ils sont voilà bango wana donc ndambo bazai wala kati alors bayeti plein nga nazoya na lipapa na nga na veste kokoma nakomi na coin ta nzama na ngai kokoma nakomi na coin kaka ya à 20 mètres ya salle mwana gouverneur wana abengenga Équateur abengenga biyaka abiya na nga utipota utotindela nga 2 valises na opeso moko to ataye moko zwa veste 3 sur 4 vestes wana na 3 chaussures ya lézard oyo lata na longoli bilamba na kaka wana na lata mais pauvreté ezali na ngai na kangi valise na bite so la tiki tant on a eu de prière tipo ta mususu a changé esprit na zu veste na ka na koti pe na kate na kangi valise na memi yeso mo moté ya zo na valise lizu na kate la donc na komi ba to ba ibesika to udite na yeko cha valise kana coin wana sécurité pa ibi musalate azui valise atieka na coin ya bato plein à craquer ngana chaussure atika bapata on azo lela na roté na ole ba miracle salimi na niveau moko na sima na ngai ya salle wana il y a un numéro D ya Ozefrem azai wana ayokinde na ole la mateya na bia wana ebite soki lobe na oya roté kaka po tala ba boy boy mate toucher bato tant on a bimi na futi batike ya banani bamise bake bamoni espoir ye tokanga mbongo topesi bango na sakoli petit moko ya voyou akomi lelo prophète Hugo ifaso ayi libanda aya pa beta ngai yo za otia biso ba trouble la motel na sakoli paka pata banda koi nzama délivrer bana mobima na Michel Kusa o ayemba wana baza batu oyo ero wana bango wana orchestre mokili na kata motel ba jeune wana bo leader na bango wana nde na récupérer ya comme serviteur nanga alors ta on a bimi esimo yengana kende victoire nzamba bisinga bi kende vers victoire quelque chose de cependant ta on a bimi na komo kende victoire bis mo za yona taxi bis nana mbongo na ngai tike na kota bo faux tête bima abwa kinga penda na kekoya na se nga faux tête na uti ma prière na ko ma faux tête papa à 100 mètres bis à Covadis ouais ba mapa mo Covadis très bien et nyati combien wana batutu bakufi mutali bosa kufi receveur nabi voici comment Dieu m'a sauvé nde nazui taxi naki kokoma kana okoma na Victor Peugeot 554 mozo tourner à grise mais nani de l'esto lukayot tout lié wana babi yo bimi ozu so taxi OK Victoire on a mis frère moko bona na ke Victoire bala ninga au patron obenga le patron abenga ngani ngana bibi nota biaza kana sima ya nani neta on a zongi to comme pas na bibon de lesna ki mateo le litro $7,000 yango zobilo na tout ya ndak banda faire mbetu tout na sina na osoma bilo msulubi ngana mwasi na bana mibale to la na se ndena zubilo ko na ke ko tsango pa masana na mbuta na to kabaya bilo ndena ozo ndako premier vie liboso na banda yango donc voilà comment j'ai commencé l'Arche des Noix. Voilà. Et parlons un peu de votre grand frère Charles Lessi. Na ba difficulté nyonso na bando kutana na ngwana apport na epene zalaki nini tant obani ministère na yo apport na eza conseil alors le bananga benda nzelo zo kende yango te au sein de l'église mais voici comment on marche abisorité au suka mabe na yo ki était na moni maman ba botelo l'église Arche na bandi susu chômage bana nanga ba botelo l'église parce que veuve moko azali na mbongo ebele mobali azaki ya millionnaire aza osamble pananga sikoyo akufi mobali wana alors atika ba parcelle ebele alors na ba montre en or biloko na ye sikoyo ba bokilo ba famille ba botele biloko ya bombi biloko na pananga non négocier na famille wana to sala disolo na ndenga bien ngana za net intermédiaire tant on a ke koloba ba famille wana ba kezwa secrétaire na ngai bapesi mbongo $10,000 babibo yiba biso biloko wana nde bayibi biloko bakepesa bango alors bango bakenda na police babi tipo ayibi ayibi biloko ya ndeko na biso bakanginga babetanga batianga na batono ama ya moto poso esilanga boye nakenda makala na sa 5 jours so 7 jours na makala bakangi mpe mwasi wana alandi na makala alors noko na papa leki nanga mo azali juge tant ayo landa dossier ba yo kutanga wana o passer chez la pisanga ya conseil
Abi omoni ba garçon yozana bango basala boyi na ministère okofongola motema boyi te tala na yo quitté sentiment. Abi l'église il n'y a pas de sentiment. Donc cet homme a fait de moi un bon leader. Abi singa boyi te abi rejeté mais yo. Jean-Marie te mais yo. Na pesaka yo Bible ko bosana te. Le roi n'a pas ça au Bible. J'attends de toi de grands résultats. L'obéissance paye. Bangan Nzambe. Et que foutayo. Attends les lotés. Zala fidèle Nzambe. Ah foutayo. Il s'était acharné sur moi. Pour mon colomousou n'a su le pas. N'a eu 200 $. N'a zéro sémété. N'a eu une église dans ses mains. Pour l'église on est ria baba na lunda banini tout ça. Je m'en a mis Patrice Wana Mosoko. Aïgo yemba ba pambola ki makasi. Alors et tant on a silisi comme à tour dans offrande côté on a une à 500 $, côté on a 200. Donnez les offrandes tout ce que vous avez. Le bon côté à 200 là éviter na boaki. Na fait à qui c'est na tia le bon boy na moni 5 $, rien na côté papier na passé na bo pia mbongo. Bataninga ba dollars belé za yo na supplément de 30 000. Pour bana lunda ba yo na ba dimba nini. Ah. Pesa ka numéro na yo. Tina ça dit trouble wana titi aya yepsinga bideni. Ozoyi banzambe trop. Voilà des choix. On a payé sur 200 secondes. Ok. Tout tiki 200. Zamba pas mal. Et c'est pas tika. Tant na tiki na bimi. Tant na bimi na komi na kolela na entrée à motel fikine. Na moni mutu mwa zo ke na Angola ndeko ngwana mo ba benga bidele na lukio fort ça ça kolone ko ça mais toke na ndako na beniro. Ne toke a payé na 3 000 $. Dès na comprendre que papa Charles c'est un bon formateur. Je suis compliqué dans le ministère. J'ai commis beaucoup d'erreurs dans le ministère. Mais cet homme-là a fait de moi. Et a fait de Maman Rose Lessie. A fait de Roger Lessie. A fait de Jean-Marie Lessie, ce que nous sommes. La famille est commis bon pour nous. A défendu bateau belé. Donc, nous avons un bien père. Si on a l'île, on a dit que na krakaki. Donc, comme on a vu qu'on a une question à opposer, mais c'est un père parce qu'il m'a formé. Bon, on vient à l'accent en Zambie. Mais il y a pesinga fierté à Rosa Moussale Nzambe. À l'accent talanga na yibité. Tande nana bakonzi. Nana 22 passeports. On a voyagé partout. Pona batinda a gérer ba grand dossier na mboko. Dossier n'était pas Moussengo. Pour comment on a la place au monde na conférence nationale. C'est lui. Ba beaucoup le dire papa comme premier ministre, c'est lui. Ba bloqué belé ngana mona ba mala mbongo bo. Appelé dans Mobutu. A longolata un katana biyo kukufa. Parce que batoyo mbongo asali lokote yoboya pesa ngana zwa mbongo wana na kati ndambo yoke ko pesa ndambo oso batuni kuna e comité l'honnêteté de l'Église. Il faut faire attention à l'honnêteté. Ce n'est pas l'argent. Quand tu es honnête, même ngate génération en bino boko pas maman de la foi nanga moni makamanda dona monier à côté de Mbanda. Ça dit qui dit Charles de c'est Mbanda Nzamboko Atumba. Ça dit ce qu'il dit c'est ce qu'il Mbanda fait. So rabi kosa les logoté au salate. Mais oyebi que cet homme-là a fait des mots. Même ba Soni Kafuta, même ba pasteur rebelle au zomonana. Ba aide nyonso bazwa epa yangwana. C'est pasteur Charles Lessie. Lessie a amené Mayash, a amené Jean-Louis Jaï, a amené Talingando de Centrafrique, a amené Osborne. Ba grand nyonso wana bayana mboko grâce à Charles Lessie parce que on a besoin mboko yebe évangile et atina yemta opesa conseil to ke nazo tina yongishu aye pas président baga théâtre le plus grand c'est lui qui a la plus grande église du monde il y a Corée donc aya a même eloko mona mboko ba yemta yamba ba Joseph Matuba yemta yamba ba Albert yemta yamba ba Coutinho de Baya c'est leur vie donc à sa grand patriarche qui nous a ouvert le cœur. Vous allez comprendre ça tôt ou tard. Donc en bref, c'est un père, pas seulement de moi, mais de beaucoup de gens. C'est que je suis devenu à 100% aujourd'hui, je lui dois ça. Et il ne m'a pas donné la Bible, il m'a donné la Bible. Et j'ai compris pourquoi aujourd'hui il m'avait donné la Bible. Parce que je suis devenu un grand homme aujourd'hui dans le monde, qui a l'influence dans le monde, grâce à cette Bible-là qui m'a donné. Alors bien, on a dit mais Bible est koufate. Et je garde cette Bible jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça, le jour où on a la krakaki, quand on a la question, on a pour... 37 ans de vie pastorale,
Mais tu constates qu'on dit que l'église n'a pas été sur ma capacité ils allaient attendre ceux qui ont année 2000, 2001, 2002, 2003. Qu'est-ce qui a fait ça que l'église est sur vraiment na biso to longa. Ba pilier na ya force za biso. La pilier il y a force za nzambe te. Bon, et en Zambé, maintenant l'élément. Très bien. L'élément on a matière là qui est pembé. Animateur de vision. Ngam na tonga sur les parents. Somi mabele na appelle la tien Zambé Angers. To somi mabele to tongi sur les passements. Mutu na mutu Roger a même qui expertise na Jean-Marie sa même expertise na donc et ça là que avec la force comme ça tout ça ba groupe de boton via ba Feli ba frère Feli ba moko azali na ngufu wana en fait azali na bana ya makasi ba akufa pe ba boton via azana Lyon je crois ce qui mboka nino wana mwana oncle nanga donc azali na belema makasi siko bano ba yesima bazana na ba makasi me bari na vibration lokola bisote po bisoto osala nzambe na rage. Alors l'état bisoto bimi Roger pa bimi Mama Rose bimi Mama Rose Saliman caché Roger a sali la révélation bato wana nyonso ba profiter au kata l'église atika yemo ya za pasteur a mutu moko posé. Alors moi sinae ba travail ministère na moi sinae. Voilà. Donc ce qui fait et que côté 37 ans de vie pastorale ce que ça la éloge na yo ko lobanini la réalisation à part bino batu ya famille na ba quelques membres d'église mais du point de vue bandimi bato balanda ye bazwa temps na ya opesa lito ipe copé confiance nino yo batu bako retenir pour batu bako retenir d'abord dans les naissances âge nae a botami na bien na mboka na biso. Nous on ne change pas d'identité. Les 37 1953. Aza papa na biso comme Lesi Mokembo Charles décédé oyo apesa ye kombo ya Charles Lesi. Maman na biso comme Atinimi Thérèse Lesi akufa. Comme na ye Charles Lesi Mokembo. Moi c'est na ye Chantal Ikwamo Lesi. De les réunions baboti 11 bana. Donc ma fille est belle, ma fille na quelques garçons, bazan bango tout na poto. Abotami na famille a 11 personnes na autoloba, donc 4 filles, 7 filles et 4 garçons. Na tangi logo ba komo na bango. A tangi école primaire na ye, a tangi yango de 60 à 66 na mbien. A eu certificat a na petit séminaire sikanga pe na zalaki na Bokoro de 67 à 72. Na Bokoro. Aza diplômé d'état à latin philo. Après Asali et université à Inilou à Kassapa, commandant à l'université à l'époque de 1973 à 77 Asali sciences politiques et administratives. C'est na Inilou. Azaï homme d'état na PCAQ. Donc il a travaillé dans l'agriculture, a travaillé dans la sécurité. Voilà. Si Abdel Koti, il y a Boya Guinaé pour continuer. Donc, Akenaï totalement l'évangile. Ok. Ce qui n'a pas bandi 80, il y a bandi avant, mais il y a commis pasteur après. Donc, il y a comme pasteur, bisotomi, vous avez dit pasteur, prophète, nani jamais il est ici. Il y a plus, Moussala, il y a s'engager 37 ans, à s'engager dans le ministère. Il y a une différence. Alors, la fonction ecclésiastique, c'est la représentant légal, chef spirituel, il y a la communauté sur les pas de Jésus, où ils sont un peu partout. Et puis, Londres. On a Poto, place à qui Ezali. France, Ezali, Londres, Ezali, partout, Ezali, Bafri, du Bambo, Gebele. C'est vraiment un homme de Dieu. Alors, il y a Azamutumoko, d'abord qui craint Dieu, non conflictuel. Donc, il y a un conflit, conflit, c'est-à-dire que Aotikolo a soit nagaté atika ko beta bisoté depuis abokola motema ou non akotomokelo pona ozonga nantela. C'est un père et un homme fidèle à sa femme. Natanga komone so batanga les 5 pasteurs na tiaka baboyaka yena Mama Rose. Natangi Roger cité natangi batunyo sote natangi ye bon na lobby natangi ba bato bitumba de bato les hauts et les bas oui bani de biso bato les hauts et les bas la biso zo comprendre mais lui là je peux mettre ma main côté il est intègre devant Dieu alors que ça mbongoté l'argent pour lui c'est rien
et il est aimable. Puis alinga famille, alinga ba pasteur. Sa vie, Motasali 22 passeports et un voyage pour un voyage évangélique. Il fit un père pour Nabino Nakasi. Donc il avait remplacé vraiment. Il va remplacer papa Koufata Labisota à 3 ans. Quand les gens disent mais Denis c'est un balobi a papa naé. Donc la papa ya moli monako loba ya meminga na Nzambe moko formenga. Donc ce qui fait que na reconnaîtra bango nyonso mibale. Alors père nazo lobeza père spirituel karaté mais za papa pour ya zubiso na 3 ans. Ti lelo astoko. C'est ça papa. Papa biso akufa ine. Maman est okufa mais muta bokoli na maman na biso yo na ba. Donc c'est pourquoi je le respecte et je l'appelle père. En tout cas, nous continuons à présenter nos sincères condoléances à la famille biologique qui a pasteur Charles Lessi en ce moment na que Bovandi peut-être en ce moment vous êtes à l'émission Oyo en direct il y a France ou Londres et partout où vous retrouvez en ce moment. Prophète Denis Lessi perdre un grand frère, c'est quelque chose de très douloureux et surtout la place qu'il occupait dans votre famille. Nous, on l'a expliqué sur Kazaki, moto a remplacé papa, donc papa, yewana ponayo. Mais kolela na yo, na niveau ya réseaux sociaux et boti polémique makasi. Je vis même des vidéos, des gens étant en train de vous critiquer. Comment est-ce que Paul Elaya na yo faut au salon vidéo. Bamsusu ba salon okutu le roi Mokiri ba omoko imiter ono bandako lela est-ce que c'était première question de batu ba koloba est-ce que c'est vraiment important pour faire Denis Lessi ça la vidéo wana zo lela ya na ye aux yeux de tous et puis façon no leleli wana et comme le roi moi si j'ai à Mokiri pour na bandeko mususu likamote soki ba se moquer nanga nzamba limisa bango parce que pour la première fois to kufeli mutu na âge wana za jeune 67 ans ateyaki na ompeso vidéo ana ochango mona atei tosoli na ye jeudi tosoli na ye vendredi akufi na sa émission mais na butu na kraki na kanisi ye penda aba 3h vidéo ya na 3h du matin idée na nga liboso tant na bengi Roger akiminga na téléphone na bengi ya na nga to leli na ye to leli abibe. Donc tango to leli kolelonga na linga to lela na yeza o wana te ya ça lela depuis de moyi ti akoya ba crise ba pese ba kisa ba tension nga na fort. Moi je suis pas des gens qui pleurent à part li wa papa na lela te na lele pas maman mais en tant qu'une autorité maman ko ta kufinga na osala campagne na ces campagne sili toké grande sœur na na kufa ina na campagne mais ces jours là na 3 heures comme jamais pleuré dans ma vie. Et si moi je suis conservé l'image. Pour me filmer, je suis moko. Mais ce que limbisa na autre personne en parole. Warrior, mukonza ba warrior, puis oza prisa ba warrior, mais bino ba warrior bazara ya fali. Toza na vidéo mo fali pour pas otero sala dernièrement na nati lokole o azolo ba bilelo comment okamusanga, moto akufeli ndeko na ye, azu téléphone ba nikolela. Mais et le royal lobby te retrouvons pas na yo. On s'est dit est-ce que yena courage joana aussi na kufeli batu ya na âge joana te. Il y a comme des grandes stars akufeli ba papa. Tout le monde peut kofelo mi pas autant ça vidéo pour aller la maman na ye. Ça dit que batu mususu ba kolisa yo sans papa. Muto nous a un rapport na été. Ngape na nzai na posa olela te mais ki na craqué. Na filmé yango. Moi je l'ai filmé. Nga la muta vérité non. Papa c'est nga kosa. Na filmé. Parce qu'au film il peut pas mona ningo non, na filmé na nga moko na nous po na conserver yango na. O mitala nozo lela. Oui, na tala ngo au fil du temps na banda ko tala na kanisa jour wana na immortaliser jour wana. Po nga lela papa mate. Na lela kati même na lela kana confession. Parce que il est yango pesa ko nozo forcer o lela. Na forcé j'avais un mouchoir. Na zaki na mouchoir et puis la clim était dans ma maison. Na clim na mouchoir, je me contiens mais na lela ki po na krakaki. Hier réalisateur nanga oyo mutunanga ya nzondo azalaki na ibi conserver image wana. Les gens disent que créer on créer base na liwa ya grand frère. Non, déjà mutu abase. Na déjà mutu base linganga na isa ko lokwa na yela kanga yango moko. Ese ngana luki base. Base ya yakati. Na makambo to osola. Ese bangba grave ngana to sala. To zuilité akanda to solo na écrire base. Siko ese nga ou bien biso
Toi la conception à musala to sala. Ba saka blague na makambo ya te na liwate. Na leli na tindeli, c'est lui qui a diffusé ça. Lui, il est là devant toi. Donc, a diffusé quand l'autorisation a eu, il qui est publié. Conserver ça. On va voir ça. Pour moi, on va continuer à là. Bon, il là pendant 3 heures du temps. Donc, si on a bien fait l'union, si on a bien fait l'union, on a bien filmer. Mais il est appelé. Mais na loba na pour keneng mo na déborder qui peut mukina mo baki papa na yo nire o baki yesu ki nzambe na ba mo ki na boss na mon niveau compara qui est non nazolela kana na yebi lo na loba été mais je ne peux pas dire ça parce que je ne fais pas l'idolâtrie na koko sala ngote non na lobika yo a papa na ça ni suko wa yo OK en bref c'est ça o papa. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir au cause conseiller bateau ba kufa la bandeko so kufa linde faut ça vidéo banolé na repesa moto conseil mais ils a spontané parce que Rafine tout malatali na news star a fachelo mabe lié à rapport fachelo mababi mais ça sens toujours la yano on mi filmer nani yango apesi autorisation atalanga qui lui a demandé de regarder est-ce que na so ina sa vidéo na ngana lili ya nanga yé na carte rapport na apesi ngata cotisation. Mais il y a eu des gens qui ont aimé. La présidence m'a appelé à cause de ça. Il y a beaucoup de gens qui ont pleuré avec moi. Parce que je dois partager mes douleurs. J'ai félicité mon gars là d'avoir fait sortir ça. Je ne regrette pas. Au contraire, dans ces pays là. Parce que beaucoup de gens, beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui ont pleuré depuis longtemps à l'Elinanga. Et c'est lui qui est dans l'esprit à l'Elianga. Hier, à fin, on a souci moutangwana, on a 5 bon. Yana bon. Hier d'abord, Azana Zamobola Tétu. Akima bamabala ti ake aisika ke wana yaka musana nzondo babengana ina nzondo kanda ya nzondo babengana ke yemo ayebi ko prestete nde babengana ke na nzondo o ayebi famille nanga abi famille nani ayebi Olivier nda memaka ye la cousine à Mama Tina amema ye ayene pa Mama Tina ngako na yebi ete baboyela musala po ayebi français te ayebi ko loba biete nde balongola ki bazuyete auta kiso na loko cheno ya Rubero aoni Afrique bien sûr. Donc aïe, alinga ça ba business pour rien. Et puis ba kebisa ke na ba warrior. Ye fiana. Nana matanga mwena s'occuper na été. Mais soka linga continuer na lela na matanga na ngesile na s'occuper na epia ko ki mapoto. Parce que abata magala bandako mais ba pesinga sika ya salaka. Nana adresse na ko publier ngo epa ya ba warrior comme ça ba lukai. Pour la communauté moi nani après côté sur libala na poto pendant que libala na kananga. Donc c'est pas normal. Azana libala kananga kima libala. Donc ndenga na kima libala na kananga tiki batu ba futere monga libala kimi libala. Nde ayego yenga yenga wa pe tout ça papa pa kokotangela nga batu na tena na soki 5 ya mibali atiki na bana tikanga biloko na papa na sina leli ebele. Yesuki alukela kingai azunga te. Kwa yaka alobi na batu ayebinga ni loti. Nana mwana libanda ti ozoko pa nana mwana moko po ya biasa na ba dossier zali ana dossier tengane nana kinduma na ye nga siku nana ba preuve na ye batindeli nga ngwata 5 atuna maître tura na laxi maître tura ngo akendo vérifier pa tura asola na it asola maître tura mona biloko na laxi maître tura soka meki kaka na silise carré na poto pe bazoki se kishasa nana matanga ukona za matanga mama finga nengolingi beta nengolingi. J'ai pleuré mon frère. Je n'ai pas honte de ça. Et j'ai continué à pleurer. Caméra la jour et puis c'est mon père. Il a fait de moi pour y attendre comme moi dans lelo muto asalanga après nzambezaye. Donc je pleure. Papa, même na mi filma qui ça bien pour na lela nanga na leli sipe ba te belé. Ba mi ebele ba eba ite ba leli nanga na sepe na petit a publié ki kutu na OPCK te ye accompagné na kolela mena sepelité pour nga na évêque ya ko imiter ngate en tant qu'évêque mais Alexia na ndenge ya nani ya comédie mais na sepela ina ngote il faut abandela apesa siko condolence normal pour wana et soit kinga na ndenge ya mukete tika ninga zo imiter zo lelela mabe ba mita tatati. Il faut atika berero wana batu ba c'est aba journaliste ka batu basalier mwana wana comme ne soki nani wa sene mission petit Zach la osala jamais mission nanga jamais osala jamais mission nanga parce que il est parti à toucher partie intimité et puis je plairais mon frère ils doivent honorer ça na ebi ke ba mema ki na ji pour a imiter en wa sala nani ba luka ba vie ba luka ngo bote ngana sala ki kolela nga pona vite kolela ngeza ki batu ba
tant à yepsinga papa na publié ils ont trop tard à 4 heures tant benganga abi na publié na bia bon tika ngwekende et kende et l'accepter batu le gouverneur abenga nga ponango batu tu balela inanga ça dit permettre batu c'est na comprendre permettre batu ba sango pesa sango oui c'est un message aussi que j'ai donné à la nation que mon frère est mort ceux qui sont venus qui pleurent avec nous ceux qui ne sont pas qui ne pleurent pas avec nous donc bref c'est un message et j'ai pleuré la Bible batu balela Jésus allait là devant tombe à Lazare en plein air allait là les gens parlent de bêtises Jésus allait là la croix allait là Eli la Maxabatani, il a pleuré. Donc, Yesu allait là devant tombe à Lazare. Alléli, maina miso. Ezaki ya obata matin. Ceux qui errent na caméra baba publier. Ceux qui errent na réseaux sociaux ezala baba publier. Mais prophète na katu malo na katu malo. Joseph, na c'est ça. Joseph na Bible tanga moni bande konaye. Akoti na kata toilette alela na ndenge ya muketi. Na batamaka. Non, menga pe na lela nga moko. Ça dit que na leli d'abord nga moko et puis na faire pleurer. Bande konanga peut na faire passer un message que mon frère est mort et j'ai pleuré Kofi Asalango yé mwana mwasi moko auto buka na makola en accident afinga Kofi avela sexe ya mama Kofi lelo makole buka ni etikali yé wana oyo soki oyo botanga mais il y a à préciser biso par rapport à ba source abi que yom toza ayi bato balelaka makasi na bibembe bango ne barabandoki azo quelque part incriminé que un grand homme un saint homme comme Charles Lesi bakolia été papa baliaka muta peut-être soki ezali ata Roger d'accord mais oui mais nalobi na ndenge mabe te soki ezali ata Roger afingi ke na le wana camarade na ngai mais mutuka Charles cette fille là je vais m'occuper de lui après matanga je m'occuper d'elle pendant 6 mois na ko s'occuper na ye yokanga bien lo na ebisio après matanga na ko s'occuper na ye na ko kinde na tina Paris et na Paris wana na okende na ko s'occuper na ye et puis na tiki na maboka nkolo s'occuper na ye cette natiki esiko na livré na maboka Jésus que Jésus s'occupe de lui moi na leli pour frère na ngana oli acha le lesinde biso famille bato bakufa te biso leki au moins na rien bakufa te c'est vrai à comme il a 67 ans mais je ne peux pas livrer mon frère il a souffert aussi dans la vie je peux pas parler de ça mais yé moi na monswana au moins mon ninga ndema kolebukan je suis pas content mais elle bato apoto bo calculer date à l'élo c'est que Dieu est capable de faire pour nous malobi garder le silence je combattrai pour vous na yebi été toi famille na été na kutana na na vie na ngate aoluka base na sebalanga na c'est d'abord na laisser pour moi ba vie wana zozwa yote pananga na laisser d'abord yoka patasoni parce que na laisser soko fini de laisser ole félicitations déjà aux ana mbongo nanga na nzoto nayo pe aux ana moi biloka olia moi sucré osomi na nzela ya mbongo nanga aux ana kata mumbeka du respect à mon frère parce que si tu continues à faire tes bêtises là je vais m'occuper de toi et je m'occuperai de toi mais ndenge dia na livrer na mboka nzambe ou déjà en danger si tu te répands pas na lobi nation mobimba boyo kanga monde entier pour boyo ba prophète la fille là j'ai laissé sa vie entre les mains du Seigneur Jésus. Jésus a dit à moi la vengeance et la rétribution. Ngai na kolia mutoko Charles ndei natana ngindoke yango. Na kolia ndei ni mu centre lokola Charles Lesi qui craint Dieu. On a zo péché na fautité. Et rapport nini ya et puis toi famille na été à côté les ma famille abatonde. D'ailleurs ba famille na nyonso ba siriki na waza na Paris ba olukaye. Ngana tikileka na maboka nkolo. En tant qu'évêque ba pesa biso ka pouvoir moya ko maudire. Mais nga kutu na maudire te. Na lobika na tiki na poso na maudire ya okufa. Mais nga na on maudire était na tiki ka na maboka Jésus na ba ange Gabriel ba s'occuper na ye. Mais botala ka vie. Au finga i kofi, au sali erreur, oye pananga. Au fingi kofi, mais nga na kofite. Nga na onkra, na mbio, na mafuta sika. Na zali phénomène spirituel ya mboko. Toute l'histoire na yo dans quelques temps. Tout le temps autant. Soko sengi pardonner. Olala na mabelo bando subana bilamba pe okosila ti ba monio ndengo zosila je m'occupe de toi Dieu va s'occuper de toi pour songa na maudire tu vas mourir dans quelque temps
na boy na ga modiro pour malédiction nga so na saleli yo o sa isemete okufa mais na tiki nga na modiri yo na tiki yo kana maboka nkola s'occuper na yo o mona ndengo kosila na patron na yo atindaka yo wana nde bokosila bino mibali na yo na patron na yo bozo sila lokola mungu na soso po yo koti sisuko na ki patron na yo oyo bimana yo wana na yo na ye bokende bino mukombo sila lokola mai na mungu ti bosilani kosakana na Charles le cité c'est un grand. C'est un mémoire, na mboko, so ba cité, ba passer 10, ou ba banganzam après ba papa Kelani, au kuta Charles Lessi. Irréprochable. Voilà. Alors, na mettre en garde tout le monde qui veut blaguer avec moi, voilà. Surtout ba journaliste. Ma kanda bato je ne veux pas l'imitation sur kolela nanga. Na tia ngo na réseaux sociaux pour bato ba lela nanga ba lela. Je l'ai fait moi. J'ai donné à mon rédacteur de choisir il publie pas. J'ai gardé ça. Parce que un jour, on a expliqué pourquoi on a les lacs. Voilà, merci beaucoup, prophète Denis Lessi, on vous comprend. C'est vraiment, ça fait mal, comme on a que pendant que vous êtes en train de faire votre deuil, il y a des gens qui préfèrent se moquer. Voilà. Bien. Moi, na patron na bango, bazemi ça na pototi. Pourquoi vous défendre ngote? Kotinda ngate na bandolo ba mangambebele. Moi na patron na yo, azana poto. Place azana poto ana. Yaye la fille. Non, moi na ya patron na yi, o ya zo bundela. Asa na pototi, baze misiete. Pourquoi bo gera kiete? Boti nangate, nana biloko, papier c'est ça. Na tie c'est le fait pour la lela yaya. Na pesika moko. Nana 22, na pesika moko. TV comme elengi papa après matanga. TV ekokoma elengi. Na lobby na répéter. Na tiki na mboka nkolo. Respecter la mémoire de mon frère. Voilà. Merci beaucoup, prophète. Mais par là, parmi bateaux, je veux causer na matanga porte des arrêts au fond, c'est-à-dire que nous soyons rendre visite, mais visite il y a edingwe, motonangenge et beau type sous makele les makasi na internet. Il y a des gens qui disent que quelle part y a-t-il entre les ténèbres et la lumière, et il y a déjà des langues qui disent que prophète Denis Lessi bakenda ko qui c'est pas edingwe. Mais yo contredisent rango là aussi exprimera pour la sécurité lokuta mais babi façon il y a s'il vous plaît babi façon il y a melaki façon zangi na respect profond et c'est comme si bozana ma relation na bino moko boye et puis voilà batu musu ba lobi yango na répéter na kutane dingo deux fois la vie malgré tout ça ma tete toi famille deux na choisi le roi toi olia liboke place ya zarolia na moi sinai na saluer il pas saluer na epa ya kanyama na kioniste moko asalaka biloko wana to bimisa molimo na kombo na kombo edingo nani ngala otanga bebugisho ba yana ye wana azana kasho na filma image na nango mais na ko publier te alors edingo pe ba benga kie ngape na yake ye mo ayebi elo ni le kana na kati. Comment vous interprétez ça tant déjà ba musicien s'il vous plaît déjà ba musicien déjà moi genre mais ba musicien il y a aucune preuve si ba musicien ba kisi waneza ba tourner ba lobaka mais mutaza la preuve boazate mais dingwe c'est tout le monde qui sait que dingwe za mutu ya ba kisi. Comment vous interprétez ça mutaba kisi na yo ensemble c'est de Noé mutamabe non, mais oui, il prie. Assemblée la néo apostolique, pas na bango biloko na ba potisaka. Il y a assemblée la néo apostolique. Abali kunat. Ngana za réveil. Dans néo to ça des doctrines différentes. Akena akuna. Andima na yeke aza na yebse o mutakisi andima akisite. So otali vie dingwe ya ba asala ba illusion. Mais vrai que illusion eza bonzambe te. Non, ya bonzambe te. Ngana lobi te kaza mutu nzambe. Na lobi boye. Mutu aye kotala yo. Na obenga nende. Ngaku tutanga zo bela na bien nzambe ko za ta mutu bilo na lobi ya edi azu ba problème. Ba ya o pardonner ngate. Na ke dotala ina pe ata mbonga kisi. Après na prier pour naï. Et puis na yebisi ke na o délivrer yo. Andimi. Alomi nanga so ina komi prêt na koya o délivrer ngana âge. Bon, on a délivré, on a changé à libérer. Pour naïbi, c'est qu'on simba pour un prophète naïbi. On se comprend. Bateau est dérangé, non, bateau est dérangé, on va déranger. T'es pas les années il fallait au talanga. Bon, le papa a kis. Ndé mo papa mba au talanga. Paix à son âme. Ndé mo nani Kofi Olomide au talanga ndé na ngota lewana boloba ikaka. Mutu mabe boloba akaka. Muta malam boloba akaka. Mukilio yo ezana mutavanda kanyete.
Et loko yo moni même vidéo nanga sali succès. Et ça quand on est en wana, bakanta de liste comme matange ya oloba souté. Ti 2 semaines. Si vous comprendre que muto malgré azoli la kolele sali base. Ça dit ba so comprendre ndengete na expliquer ba on a un phénomène. Et là autour na salaka et pe saraka moto. Alors bo silikate bo supporter nga. Pour tous en na débit même ma internet toi na débit nan to sale lokote bo mona o nuna lukutu bo mona te bo zelaka yaya matange sila. Matange sila. Boko mona ba film o ba no mona na Congo na la monde te. Bo zela. Tozana nous na débit. Kolela motezo pesa ba vie. Na moni muso na 90 000 vies. Na moni muso ba 100 000 vies. Muso ba 4. Au moins te papa na zo le sa batwana. Batwana ba zubi image na nga na ba zuzi yango ba tete. Bon, etamboli internet parce que Denis les lelo na internet. Ah, mutulanga e compayo débit. Mais binonde bozo salanga, bozo pesa nga opportunité na s'exprimer. Ba lingi ba journaliste pembe na bangote. Journaliste pe lisumu. Journaliste pe lisumu. Eloko nyoso lisumu. Na eloko ko tomola e komi lisumu. Papa, yo lisumu ni ya musana na yo zo sala. Donc batu ba comprendre l'importance ya médiaté. Ngana ebi force ya média na bonzambe so sakane pese lo mususu. Denis Les n'est pas comme tous les pasteurs na na Bible na ngana TV. Alléluia. Oh à la gloire de l'agneau. Jésus, Jésus. Na attend na sala yango. Na beta ka direct chaque dimanche. Et que n'a pas 80 000 vies. Et ça, batu batala yango. Mais oh Isali, Denis Les analyste. Na po mususu. Denis Les si bo pesi nga ba titre belé, ba analyste politique, ba analyste musique, tout ça. Et ça horizon. Oyo nga na fongoli ba passer mususu ba ko sala yango te. Nga na ndimi na nga ko sala mokile linga bato normal te. Prophète amutu mutu ekufa. Nga mutu ekufa. Et dingo ye mo ayebi abi Denis sa lobi ke ye mutu ekufa na okende pa nete po ochanga mbeli. Akota ki nga na tie mbeli. Et dingo c'est un nganga. C'est un catcher, c'est un vieux. Tout dit côté moko. Ba tomboka ki mabe. Ba tomboka ndenge na ye tozo swana bato amayindo mutu basilika ki ba aturi nzemene basilika ki. Bato lokola ba gotier mascotte basilika ki. Na yebite sozo koba. Très bien. Ba quatre loi basilika ki na Londres. Bato na nyonso basilika ki. Même moi c'est nanga yandako. Même ba famille nanga oya kufi oyo a blâmer ngabi oya na ya na yo bobuti côté moko atolingo sala mabe ko humilier été zwa kimia aye na des rôles kotala nga pe ko se réconcilier nanga et c'est la Bible dit chercher la paix avec tout ça laquelle personne ne verra Dieu. Bon to clasher na ye to mécanique ndé mo alobi ana mécaninga amoni ki akokinga te suka ye to sala réconciliation. Moi je yaminga yaminga parce que à comprendre que ngaina ye ce que avez passé moi pété mais le désert là c'est na lalaki mais le col na passé la pété ta yoki na banga ki na monino bo na tuniye oyebitumba na tuniye na tuniye oyebitumba to ye dans la paix abina ye dans la paix aseki ngapi na seki na parce que na kotele na ke changer na zonki omoni ya lobik na nazo Bible na ya Ozoma tant au moins que la Bible était le roman ils ont été donc na tuni oyena à sa côté linga de na lupango. Ouais surpris. Na surpris et puis il fallait prévenir atanga que ne fils que 5 minutes ou 10 minutes. Net yozo senganga moto aya. Ozoma que pasteur à quelques mètres na bout kukuku to ki voir bi moto na zoya a prévenir ngate mais ayi senga ka olukanda kwa pasteur. Bon biso tout oluka ba scoop Frank c'est ma sali boulot na ye. Asali boulot na ye azu scoop na ye bo memelanga bo latelanga ona nzoto te bo kende pa na ye moko ya kutana ya ebisi na nakino senga pandeki na ngana tala ye ala matanga atanga yiso ba benga na ngana ya mba anga ya donc esali bien problème na ngai na batu na ngai ennemi na ngai zane mwana mobali ya yesika na internet akangi internet et puis mwana mobali oyo ngako na yebi na ngate yoga mtu yebisanga na zolo mabiala ndia yebisinga be après yonga na ko akangi internet donc andiminga premier donc nde na moi mamo yebisanga za série alors mais na komi wana ndeni na komi parce que je vous ouvre na fongoli bino mitema na so apprendre pe na bino comment l'internet fonctionne j'écoute j'assimile et je fais na tiki qui orgueil qui Denis nous analysons les choses oyo prophète Denis Lessi, merci beaucoup. Aux amoutous à Batou, normalement on a toujours couru un peu derrière ta. Aux amoutous à Batou, tout le monde jusque là visite et dingue. Tu es jusque là est-ce que pour yo ba matin à Batou tout le monde a rené au Kindaka quoi assister mais
Denis Lessi, est-ce que Batoubazoya, est-ce que vous vous sentez vraiment assisté? Vraiment, maman Olive, pour maman Olive, qui n'a pas matanga nyonso, wa mère nanga. Mais maman Olive a mère nanga. Naïbi maman Olive qui n'a pas ya basai, Matou Samuel, Batou Belé. Si on a un problème na maman Olive. Voilà mère na. La famille l'espèce osé là. Voilà mère na yo. Parce que tenga na lo babo yo kanga. Maman Olive azoya te poani po akenda ka matanga azape na poto te azawa. Donc nazo loba batutu ba yo kanga abani ko senga na senga te. Wa mama na ngate. Bon akepa na bino titi akeke et pas na nga moko akoya te. Bogoyo kasoni. Ndenge na lobi bogoyo kasoni mera okita. Bon, deuxièmement. Na pesi mbote na fali assister nga mais aza en poto. OK. Na ya pas redingwe to afali to za na gouverneur de la ville. Oyo pe aye kotala nga de mobala yaka donc pour la famille. Na remercier Arthur Zemenaza États-Unis mais moi c'est Nazawa. Il est venu me rendre visite. En fait, Ozana. Et puis, oui, vas-y. Et puis Godin Poy. Et puis conseil spécial Nani Jacques Kangundia. Et puis Papa Peter, où il y a Afrique du Sud, le grand pasteur. Et Nani directeur à protocole, chef de l'État. Et John, on appelle merci. Donc John Nakero, ouais. Donc c'est un ami à moi, mais vraiment il m'a assisté. On a remercié Pasteur Kakeza qui est là tous les jours. Francis Lola, tous les jours il est là. Et puis Sonic Afuta Benga Lobby qui est à Oya, Jurana Niwana Oya. Dodo Kamba, Koutala na Roger, Ayakota Lebis Dozaïté, mais tout seul na téléphone. Je crois que bon, on va passer peut-être bah Oya Simananga na monité. Bon, côté financier, bon, il y a Batumi Balekaka. Monsieur Zara a soutenu aux condoléances et si la suki kawan. Mais Naza peut-être dans la programme. Er ya kolela motango yo contribution yango yo. Er ya kopesa contribution yango yo. Biso pe to assista batu bili. Ngaku na matanga na soutenir vie edingo. Parce que za mbonga kisime ya kala. Mais na minute oyo biso to zape na passe. Ezala arche de Noé, ezala sur les pas, ezala man caché. Ma partenaire nyonso il faut bokende bobenga ba numéro na opesa sikoyo na bato bana poto opesa ngona suka. Oui, donc bino nyonso na ba partenaire wana poto o boyoka delese elengi monde entier talat ere yango pe bo soutenir Charles Lessi mémoire ya mutwana ata oboyo opesa ngo ponanga bénéfice que pour ces saint hommes là on peut les soutenir. Voilà. Oh ya ça na contribution na état na opesa ba numéro bo bengi ba numéro wana et kokoma parce que nous on est dans la transparence. Bakonzi Mboka, cet homme c'est un homme d'État, président de la République. Le président de la République nazo lobane na couple présidentiel parce que Charles Lessi c'est un homme d'État. Il a servi dans ce pays, cette nation pendant des années. Et il a été exemplaire dans le spirituel. Ministère de la Culture, la Justice, la présidence doit honorer la mémoire de cet homme-là. Parce qu'il faut tous à la juste. Papa Emba, honorer qui ban. Les musiciens nyoso, bayama ban. Les comédiens, ils ont honoré ban. Mais dans mon côté, il y a pasteur, c'est comme si Charles Lessi, c'est pas n'importe quel pasteur. Il a mené la solution dans ce pays. Bato bazo ke lenganzambe, amemi ba mayas, amemi bato ananyos, batalinganu, ba Jean-Louis Jay, bato ba memi réveil na mboko. Charles Lessi les a menés. Le gouvernement congolais, bien que bakutena nunte, le premier ministre Sama, bato lokola banani, ba Moïse Katumbi, ba minanga nyonso wana, ba moya mokuta be ozo avion, a olongwa samedi, a oya wa samedi. Po ayeka matanga. Paulé Mewa, archipel-chef, il y a Kuna ya Katang, à aux avions, j'ai dit, Azo Yao. Donc, on a profité de ce programme. Donc, c'est pour dire que Vincent, Biso toi, c'est mère. Todo c'est mère, Bintuka, todo c'est bébé, je ne demande pas en retour. Mais à cause de cet homme-là, ceux qui croient en moi, qui croient à Mama Roselos, à Roger Lessi, à la famille Lessi, à la spiritualité, paix soit-il. Fait parvenir quand même, donc on enterre cet homme avec honneur, qu'on le plaire avec honneur, qu'on lui donne tout ce qui est nécessaire pour son honneur. Moi je crois que c'est la seule chose où on a eu awa la télévision pour na koloba on a eu que ça l'émission pour rien te na eu qu'on présenter mémoire na eu pour batuba yo kapé ba mise en biloko nyonso ya mikemike lobami il y a tout ninga ngo pour na éclaircir bozu ba réponse est claire ce qui au monument moké pour na mwana mwasi wana parce que
Tu ne peux pas abîmer la mémoire d'un homme comme Charles Lessi en insultant et en disant n'importe quoi. Voilà. Merci beaucoup, prophète. Nangai kaka c'est vrai que tous en matanga mais tant parmi les prophéties au Pesaki, to moni déjà mi bali salami parce que dans mon dernière émission on a tourné avec vous au Tangela Bisobaki, il y a 2 grands politiciens au bazo kufa kalamingité et to moni moko kei et puis le bagi pena émission à Franck Stemai que musicien morope ya mné na kufa to moni pe moko kei. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça, C'était une leçon à donner à tous ces gens qui me critiquent et qu'on connaît un prophète dans l'accomplissement de ses prophéties. Donc on a ici la prophétie pour aider à la signe de la nation. Dans le bas qui dans 6 mois événement moïgoya, mais avant il y a beaucoup de signes. Ambassadeur a Koufi, le monument monte pelaki déjà. Des politiciens ba kufa. Wa liboso a Koufi, mutu munene a Koufi. Ya mi balepe a oya kufa. Donc dans le bas musicien moi munene a kufa. Donc paix à son âme, papa Dioski ngaité mais zaki sakoli et yeko simbayo. Mais il a message on nzamba opesa na batu ba s'interpeller. Bazala mayele batia tembe, balongola ba tembe bato sanzambe makambo bazolo bana bino bondima yango. Donc moi je crois que je ne peux pas m'apporter la fierté, non. C'est une façon qui montre que l'écran prophétique est à Kosala. Na nosa ki ba biloko belenga na yo na analyse belé to sala tozo mona biloko on est en train de s'accomplir na loba ki ba biloko ba parti ko kangama et ba to ba changer ba de gauche droite et pas oui na pesa ki yo yango yango na et salemi lelo vion sacré bimi donc nzamba ngo bokoluka esundeni moi je crois que c'est ça yango na ye bato ba oka moi bilenge ya prophétie wana et puis balandaka biso na tapis to balanda biso en direct net lobby dimanche bokolo ba de laisser ya kufia côté ya na côté parce que la Bible dit laisser les morts enterrer les morts à un moment je dois servir Dieu nako kata nzambe te parce que il y a un temps pour tout donc so bo moninga na live lobby bo sirikate parce que je prêche na 20 semaines mon bana sale lo côté émission te lo côté. Donc même aux émissions neto sala raté mes alliés mis au point au to sala pona boye baba programme biloko belé o na longola ba mésentente oyo eza na kati ya bato to lobeno limbisanga tozana matanga mais j'en profite parce que si on a lobby lango te actualité ko le kayo zata mulai po tozana biso na matanga mais likamba vaccin lobaki na moni déjà mutuna yo kofilo mida du vaccin et l'équipe partout na ba niveau réseaux sociaux ils a déjà pas précisé que c'est bon pour tout le monde awate ah te biloko nezo boma yo monite vaccin batini biso bamboka mso baboya gouvernement yemo à ce soir te ba otika ba ce soir ngo papa ngana prophète na lobai ba meka bango moko ceux qui ministre azui moi sine azui bana bazui ba meki ba ministre nyos premier ministre azui ye moko papa yo nani Muzembe comment Muyembe azui na miso na biso na molangi wana na se moi sine azui bana ne bazui bato misala ne bazui bato hôpital na bazui muta kufite total 9 jours 10 jours muta tutu kité muta kwete muta kufite to Hollanda to pia publicité à makasi mais au monique kana lobby c'est que ba meka déjà quelques personnes et simbité yango zo mona bo kofi aza mutu mususu kofi aza wana ko tsa biloko mususu abo ya kufa na ete ane dessin animé yo moni génération na yenyo so ikufa mais il y a zara bomoy donc azara na succès azara pe la succès moi na wana ebisika utate soki wapi utate 14 concerts kalamito beta libanda lokola mwana muke akomolata ba pantalon mikuse kofi mutute na moniteur abenga kiwe quand même abenga non na bosani a souhaité nga me condoléances OK mbonga otinda bato belé bato mi balé ba kufi na mbonga otinda atindinga na me condoléances na nani na 007 mais na ebike moi wata pa be abenga kiwe ouais a souhaité nga olanda nenge a contredisait qui fi wana ngaka memo na pole mais non wata c'était pour la première fois nga na aimé eloko na Facebook mwana wana non wata mwana wana ke musika tande akipata tana quelle maturité ko pesa disque muka koswa quelle maturité azala lokola bano bisimbi oyo bazoko finga batata na bango te na ba journaliste et ba journaliste nous fu ba kufa pe ba longola bango na mokili parce que bazo tout ça déontologie te omonite wata akiti tata na ye apese disque oya seto ko loba te poto monite mais na ebi wata ke wana ke pamba te
Ah, c'est pour les gars, c'est juste champagne, ça. mais c'est Oh, ça. bazo Et puis, benga. abo ya bio problème de laisser. Ah. Moi na moi sur nga na tongo na bandaki ye. Na bio ngo kabolanga na nani. Ah, bah non, pas là. Abandi pa na nga na bengi ye na bio moni yo oyaki émission awa. Nzoka ndo zo luko créer conflit entre ngai na ba partenaire na nga. Non. Wata ko simba te wana partenaire. Wana mutali sekité. Fali ko simba te. Voilà. Ko simba ko fité. Oui, raté. Wera pe ko simba te. Wera ko simba te. Kalami te ba mona. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prophète. Mais il n'a si bien bomi aigle, mon aïe. Eh ba boma aigle na lance-pierre te. Lance-pierre et boma aigle te. Aigle za likolo. Amona ka dia territoire. So atali na se azomona. Ayebi ke nemi aza nemi apura na ngana okendo zo yiwana. Avanda ka sika ba avion ba komate. Donc plonger na yi. Pourquoi nzambe akombo aigle? Ase depuyaka na manzaka na biloko tout na période. Donc aza na mission so ka azomona souté a osala arrangement a osala yi moko mission ne mona bien. Et là on ngana zo sepela. Et ali que fali azo mema bateau modèle. Ça dit bateau Hollande. Ça dit tout le monde fait le disque en fonction de ça. Tout le monde a des concerts en fonction de ça. C'est ça l'idée en fait. C'est ça l'idée. Jamais na vie nanga mutako bomalance. Mutakufa na kati ya lance pierre ezali Goliath. Goliath c'est un assassin. Goliath aza neti genre ya ba démon. Mais aigle akufa quand même pas na munduki. Akufa kati parce que ogozoyiti parce que yazo mona quand deux autres ba munduka mona. Bon c'est que lance pierre suka na niveau mongobo. Mais ce que ekene vunande. Donc, il y a erreur absolue. Aigle la koufati. Voilà. Voilà, merci beaucoup, prophète. Donc, pas de commentaires. Le kuta. Ata neni, tout na ba pasteur, na bateau ba yebi nyama na aigle. Arataka prate. Ana miso moko ya ba caméra et mona déjà ta na se ama ya zo mona mbisa ke ko zoyer akenaye. Arataka te. Donc, nezana moi l'espère muke. Et bon maman bandeko bazala na nani na banzete banani mais so les lapsos oh ba déranger roi aigle la déranger te aigle uta kalikola ya zipuraki esili programme ya obsèque to si c'est la biso et programme ça bon programme officiel à de yango na bandeko tout bazolanda du lundi 8 mars au mercredi 17 mars le dé est organisé au domicile familial sur avenue Mobutu 36 quartier Motel Fikine commune de Limité référence 16e rue Limité na bandeli na lingala na le 8 et le 17 matanga tozolela epai famille ezali biso so bato oya wana tongoti ba olala na avenue Mobutu numéro 36 quartier Motel Fikine na commune ya Limité. Pemeni ya secrétaire général à IDPS voisin na biso atinda pe message à koya na président AI Tozelayo. Jeudi 18 mars 2021 rapatriement des corps de la France poison na poto akufe na poto na Paris vers République démocratique du Congo na aéroport Andjili to sengi na bana na ye batu na ye famille na ye ba adepte na ye bato balingba mona baya oyamba ye na 18h fil avant Air France qui est à 19h, tu vas na poto Zwebembe, puis tu vas na cinquantenaire. Le 18 mars. Okay. Vendredi le 19 mars 2021, veillée mortuaire na espace KG, 16e rue Limité, na commune Limité, na 16e rue wana. Industriel. Okay. Nangamo industriel. Donc tu vas na salle KG, le layoana. Le vendredi le 19 mars 2021 veillez dans l'espace 4G tozu espace wana nyoso na VIP pour na bakonzi na espace nyoso balela bato na biso tozu en charge pour na honorer le patriarche Charles Lessé. Samedi 20 2021 sortie du corps de la morgue de cinquantenaire à 9h. To ya la morgue wana na 9h to salimo rekema muke après to kenaye sortie du corps, enterrement, samedi 2021 en nécropole, dans la commune en Sélé. Donc, sortie exact 9h, toqué dans la salle 4G,
pendant quelques heures pour na bateau yo balingi ba honorer depuis donc boke wana toza biso nyonso wana après toke kunda après to ko panza matanga wana kana kazi wana to sololi to meli moi sucré to panzani. Alors bain de consolation ezaka na espace kadje wana na limité na sima. Voici le numéro où ils ont permettre contact. On va contribuer, vous avez besoin d'informations. Vous avez 082 5 777 111. Na bandeli 082 5 777 111. Deuxième numéro plus 243 49 024 93. Plus 243 49 024 93 na osenga pe na ndeko nanga oyo soit ko pe ko tielanga ba numéro wana obligé c'est d'ailleurs le numéro sera affiché Europe to za contact ka moko plus 33 65 18 40 235 plus 33 65 18 40 235 wana leki na biso propre au hasard au to beta lisolo à pasteur Jean-Marie Lessi notre premier pasteur et ba numéro mususu to afficher ngo na écran pour to sengi vraiment na ndeko na biso akoka ko sunga biso azongeli lisusu mère Olive OK là partout partout et pas passer OK déjà pas ba musicien OK. Mais biso da ba to soda to bundeli au pays to bundeli papa to bundeli bituma na mboko. Je mérite la famille les mérite au visiter bisopé pour ils ala équitable ils ala peu juste parce que bateau yo kenda wana ko to ba bundeli au terre mais biso to bunda de les ça vrai combattant ya jikaka donc mutako boya ngo na mboko te petit mokolo jikaka okufanga na ondimae et je le dis tout pe na pesa kombo wana mais maman bato bazo tuna memere aza wapi soko ozali na poto d'accord mais awa yo oza awa donc famille lesi baza mpe bato na bino otala biso mpe ekosala biso malamu angele kanam makambo na olobo na kosi te donc eya famille biso delilesi ye moko ande aza boye vrai combattant ya jikaka jusqu'à la mort et puis na signa yango moto mpe acontredire nga te bien signé Jikaka. Donc, ils ont représenté Jikaka, ils ont représenté Mambébélé. Donc, et ça l'a bien au long de la Voilà. Merci beaucoup, prophète Denis Lessi. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission où nous avons voulu avoir le programme et la biographie et la cause. Il y a Liwa, il y a pasteur Charles Lessi, un grand homme de Dieu. De génération en génération, on parlera toujours de lui. Prophète Ongo Baxelo. Qui parmi bandeko ba soutenir biso, tozana ndekonanga Belezi, hein? Oui bien. Très bien. Et Olivier. Ouais. Olivier, merci beaucoup. Merci vraiment. Na bato ba yoki komote Kerok, ezala mutuna biso. Oyo comme qui m'a na monelo ngino. En fait, il faut pas comprendre le comprendre nazawa na yeko ça l'émission parce que zayo. Très bien. Parce que contribution yo pesinga ezali pas ça yaka bato ba yo kata programme voilà ba mona donc c'est la seule émission famille Sendimi pour te s'exprimer na comment la famille paranga. Alors na ye ko pesa bino programme wana boye ba kebemewe ya jeudi. To kende bisunyon so ko zoye na aéroport na 18h to eli to kotse na morgue ya cinquantenaire to ngato vanda na centenaire mais balo ya sikebimi donc to za obligé to kende na 16e rue to kanga ba espace wana nyonso pour permettre bino boya ko se recueillir devant mutu na bino bolingaka mutu bolinga mutu apesa lokumu ya ministère soka za catholique akomi Saint Charles mais aza mutu abanga nzambe aza mutu asa fierté na biso bolanda ba bandi wana bazoloba loba na TV wana te bokipe bango te bino bokumisa boya ko honorer mémoire ya Charles Lessi de près ou de loin asalo bolamu ba numéro wana ezali tinda contribution na yo vraiment Olivier merci na bino nyonso soko yoki comme na quête oui na jeune fille wana ya loi quête maman présidente quête de loi merci voilà. Aussi pour ton soutien Zamba Pambola. Merci prophète.
Merci, chers amis téléspectateurs. Je pense que le numéro est affiché au bas de l'écran. Bible ici, ceux qui sont dans bateau, plutôt sepla, pour faire Denis Lessi, son grand frère Charles Lessi, nous tous, biso africain, biso congolais, bantou donc je pense que chacun de nous aura à faire ce qu'il faut faire. Natang de Wazan à Koutani na Moma Matanga. Sinon, merci à Dari Diwantesa pour la prise de vie et puis la bande de tout. Au bout du temps, au la biso bande Balitina Souka et les abonnés, les non-abonnés à la voix du peuple. Tout le monde année prochainement, bah différents choses biso. Merci, bye. Ngai Maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout tient à disposition de bino cosmétiques. Tous les industries cosmétiques enrichis au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau. Pour ça, il y a un sérum sous forme de masque. Tous les industries crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème acné, boutons, mapalata, et puis pour ça, il y a un sérum où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tous les industries gel douche, tous les grand format, na petit format, et ça mis à paille, ils ont adouci un peau. Tous les industries cheveux, ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki, ils ont quatre na pamba, souki ils ont teinte, ils ont bongisango, ils ont retardé repousse ya cheveux blancs, pour ça ils ont huile, na bain d'huile. Tous les crème, pommade, tous les savon où ils ont accompagné gamme ya cosmétique nyonso. Tous les médicaments dans le laboratoire CRMTA, tous les pommade Diazolex, ils ont pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colokovimba, ils ont traité en haut. Tous les crème Borex où ils ont uniquement pour nos papa, ils ont rallongé le système ya papa et puis ils ont agrandi en haut. Tous les diazostimule où ils ont produit ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme comprimé. Tous les zinginalis ont présenté sous deux formes, comprimé à sucer, na suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tous les méamycine, où ils ont traité la levure, tout ce qui est amibe, tout ce qui est maladie, kyste, il y a amibe, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tous la crème méamycine où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau, genre d'être maladie à PC, mycose, et c'est là qu'il y a mibali surtout, ils ont là sapatou, maladie loto, méamycine crème, ils ont traité en eau. Tous la allium. Allium a traité toute forme d'hypertension, a normalisé la tension, ce qui tension est mataga, a quitté si a normalisé, ce qui est quitté si a normalisé, et ça à partir de aïe. Tout ça la menga, ils ont produit anti-anémique, bateau bazara problème et anémie, quelle que soit l'origine dans le menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont fait sa énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au monde et ça mis à partir de l'anxiété et de à part qui si on a si côté la bino, tous les maladies qui sont autotraités, tous les préparation personnalisée. Dans le cas de myome, par exemple, c'est une préparation mon corps et permettre de réduire la dimension de myome pour faciliter le bota. Tout le monde qui s'est rappeler, tout le monde voilà tout traitera en couple. Et contact Nabiso, na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et Nalibanda, tous en a plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso bandeko ba kobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala
maladie oyo ya batene tondante oyo esalaka ke moto abima bamafina na motu totraitaka yango mpe donc kocontacte biso opose problème na yo tokoyeba plante nini oyo ekozwa solution na problème na yo.